nzoto na olongwe wana pe soute obani ko sangana moi si parce que tu es un homme marié et obani ko bimana moi si na yo oziba même démon wana o transférer pas ya moi si c'est alors que tout monde le ba couple na biso na kati na poto zo simbate l'autre tout monde ma pas les a combattu maman Nicole nanga ma pas les a combattu madame Timobay souffle ma pas les a combattu c'est sans ce genre de choses maman ma passe. Papa, on va dans la carte de masturbation. Bon, bima na carte de vie à masturbation. Masturbation et autres troubles ma vie à bateau. Masturbation et autres tika maladie incurable na carte de manzoto na bateau. Tout le monde a le cancer, la cirrhose de foie, la maladie très compliquée. Ce sont des esprits, la masturbation au yozo sala. Tant que yozo ko se masturber na esprit. Ozo ko se masturber na moi si oyo yebite. Ozo ko se masturber na vidéo moi si moko oyo yebite. C'est na mutu na yo ozo ko se masturber na moi si wana te. Mozo bimande na ba démon. Alors Rivekono, le lauréat de la SAP bientôt dans vos bacs. Rivekono, c'est mon qui m'oblige conseiller. Le lauréat de la SAP. Les lots, les alikoyinda avec Rivekono, le lauréat de la SAP. Toko Zelayango. Avec l'inauguration des mausolées de Strevos Niarchos, le lauréat de la SAP. Votre hymne national de tous les sapeurs du monde entier. Rivekono, les lauréats de la SAP, bientôt dans vos bacs. Bientôt la sortie de la nouvelle chanson, les lauréats de la SAP. Sapologique ici à Brazzaville qui ont commencé la SAP à Brazzaville. Togogo konzima ba humoriste ndengwanate. Na minute au Paris tout ezo zelaraga ba lauréat de la SAP. Grand prêtre Rivekono, la nouvelle ordre mondiale de la SAP. Le king de Kimakuta. Muntu tozo zelaye wana zo beta ba lauréat de la SAP ni kotoko comprendre que bandule et keseni. On est venu bouffer nos salaires. Bouffer nos salaires. De l'autre côté, la Liban, le côté va faire. Check all those cool. Just first share till the end we say. Stop, then you stop, share. Tobandi, bonjour, bonsoir. Les autres de pondre kakana ernini oyo boyambinga na banda kunabino. Votre humble servante, Mama Eshkra. Autre Madir, Esther Gisèle Kachunga Mbongo, Ramazani, à partir à Londres. Na pesibino ba bonsoir Iskaboza na banda kunabino. Nebi ke bolinganga mingi bolinganga vraiment mingi puis bo support akanga. Merci pour vos soutiens, vos supports, de vos support angai, soutien yango na support en anglais. Merci vraiment de boyambanga na banda kunabino. Je suis humble servante Mama Eshkra dans Aluba Awa. Na Facebook Mama Eshkra to parlaka de tout et de rien. Alors lelo to ina tem moko ya kitoko na yebi keza pourquoi ba mama ba uti misala na poni euro parce que bana ba sibalier to sito bongo déjà bandaku to bongo ba cuisine après bana kolia ordre si ekoti ba papa pe ba msuba zana misala euro ezala kamwa kimia na kati ya bandaku yango na poni euro ezala peu stratégique on a dit que peut-être maman au vandi aux Holanda théâtre et peut-être émission moko boy
Alors, to partager massivement, to benga bandeko balingaka mama Eshkra, to ena lisolo moko ya kitoko. Tem nanga la pesi na bi ba papa to mibali botika ko se masturbe na ba Facebook ya basi obo yebite na kati ya Facebook. Ba papa botika ko sa ko se masturbe na ba video neti video ya nga mama Esther oyebinga te oyebi misala na ngai te. Mais le coup peut-être na lekaka na Facebook au sepelaka peut-être na misu nanga peut-être na munoko nanga peut-être ma façon d'être au sepelaka nanga ozwa vidéo nanga obomba na kati ya portable na yo butu na tango molili ozoka vidéo nanga otie liboso na yo po omi sepelisaka thème na biso ezandengo na to partager massivement na pesi bonsoir na tout le monde. Mais avant na banda émission to na banda koloba mes bien-aimés, comme vous le savez, je suis une servante dédiée. Avant na banda, je dois d'abord commencer par la prière parce que toute chose est bandara na prière. Togumi mituto bondeli. Zambe na bolingo, zambe na mawa. Éternel est le Dieu des armées. To pambolio, to kumisio, kolona pema, opesi bonne santé. Tikete lo kuma sandoli ezonga epai na yo. Na ekotika moment oyo entre divine sainte main. Tikete Saint-Esprit aux contrôle. Oyo tout na kolobana kat na isika o epesa yo lo kumu. Oyo tout est confié Seigneur na ote na détruire yango au nom de Jésus. Na bandi ko zinga plateau au par le sang de Jésus. Cher Saint-Esprit, zana mouvement régner na yo de début jusqu'à la fin, afin que le nom de Jésus est de la élevé sur ses lieux. Tika ete message on a kopesa mutu moko abika à travers message oyo na kombo na Yesu na bondeli na lobi amen amen amen. To partager, to kabali solo, Evodi Kassidi to kabali solo, Cham Félix to kabali solo, Cathy Kizera à partir de Paris to kabali solo, Michumbondu to kabali solo. Vous êtes vraiment nombreux. Nalobit à partir ya lelo to kobanda koleka ngana kobanda koleka na avis public. Na moni bien possible publier yango déjà tu peux te publier yango. Donc chaque semaine boko bana komona ba émission na biso to banda ko sala na avis public et pas ya papa na biso Didier Masuki na Suisse kuna ba benga kae mobali ya mande fa pembe. Donc on a déjà commencé na maman Eshkra, Gisèle Esther Kachunga Ramadan et autrement dit Eshkra. Na pesi bino mbote bo benga ba papa. Ngana linga so to beta masolo to solola bo benga ba papa. Bo tagé ba papa, ba papa ba ya to vanda to solola. Et lokoni les ole kame bien aimé na pesi bino bonjour bis bokoti na poko na lelo. Mama bijou ma pina mère double ya yo yangwana Osaka nous balobi la couleur c'est jaune. Joyeux anniversaire Nenet Osaka no siko zali Zamba pambola yo mbula ya sika oyo bandi ezala mbula ya mapamboli ya yo yangwana Nenet Osaka no happy birthday. Na pesi bino nyoso tusu bonsoir. To ye na teme ya kitoko. Eza na mibali mingi ba mama. Tolongwa nanu bana. Tolongwa nanu bana. Eza la ka biso na bino ba mama to sulula. Tolongwa nanu bana. Na pesi que déjà flash oyo semaine passée. Eza na mibali mingi. Eza na ba papa mingi. Ba komi to ba zana misala ya ko se masturbaka devant ba Facebook ya batu. Netem oyo nga na zui na tiraki na lobi ba mama to ya to solola Lily of the Valley. Eza na mibali mingi ba mama nanga. Nde to leka nga na leka na émission boye. Nde pe basi musuba leka na émission na ba Facebook. Nde pe za na basi mususu bijou mapina azui pe caméra na ye asali peut-être de lire na ye na vidéo asala vidéo na ndaku na ye peut-être azobida et que qu'on la peine à ma sœur Lily of the Valley azui pe portable na ye asali pe vidéo na ye et que qu'on la peine ma sœur do ba boze belé ba Solange Botaka azui pe vidéo na ya lobinini na sala live na ngato na kenda ki feti na vu na sali life na nga na tie life na nga mais eza na batu misusu nga na benga bango ba sous-marin eza na mibali misusu ba mama na ngai tant ya monaka yo ozwaka vidéo na yo o poster
Tango ya monaka photo na yo oposte na kati na Facebook. Papa wana asalaka nini? Ok papa wana akufelaka na ye beauté na yo. Ok papa wana azalaka ne fanatique ya beauté na yo. Siko tango papa na azalaka lokola azalaka fanatique ya beauté na yo asala nini? Azwa ba photo na yo aseva agarda yango na kati na portable na ye. Azwa ba video mso zo loba na yo, video mso zo seka. Mso na restaurant na ba no zo lia, okene ko sala shopping, wa délire amikim ke to sala na ba Facebook. Papa wana azwa ka ba video wana azo bomba na kati ya portable na ye. Moko tango batu balalaka, azwi video wana atie na kati na portable na akoti na toilette, to akoti na kati na salle de bain, akangi porte, abandi ko se masturber. Abandi ko se masturber. Mais okomona papa wana aza marié. Thérèse Mbuku, yangona mama Thérèse. Okomona papa wana aza marié. Aza na mwasi na ndaku. Mais ye délire na ya trouvaka. Na basi moko oya yebate na kati na Facebook. Ye délire na ya trouvaka. Na mwasi moko be oya saka neka polémique na Facebook. Ye délire na ya trouvaka. Na mwasi moko be oya zana neka chroniqueuse na Facebook. Donc elengi na ye, esengo na ye, alula kane mwana mwasi wana Facebook pour aller trop plus loin. Donc a déshabiller ka mwana mwasi wana na Facebook ça que batu ba yeba. Est-ce que vous imaginez makamba bele mama? Tu es que imaginer makamba bele mama tozo yeba te la masturbation. Mais bien aimé, na lo banana ba mama. Bible le bien absolu tout dans la Bible. 1 Corinthiens 6:7 dans le bien bisoni. Alors, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est une seule corps avec elle? Balobi mutu oyo azo sangana na prostituée bazo koma seule chair na mutu wana. Sikoyo accomplit plus forte raison mutu oyo azo sangana na esprit. Parce que tant yo ti vidéo na yo, tant ko se masturber na photo mutu moko oyo yebite. Parce qu'au moins, on se perd dans l'œuvre, au moins, on se perd dans la beauté, au moins, on se perd peut-être forme, tant on a travaillé dans Facebook. Dans la photo, si quand on se masturber dans la photo, en même temps, papa, on se côte en esprit. Si quand on se côte en esprit, on se un rapport sexuel dans la milimo. Si quand on se masturber dans Facebook, oyebi état d'âme na été. Imaginez un peu. Oyebi état d'âme à moutouana te. Et ça dit selon moko et salami il y a cela 2 semaines passées. Na otie na bino vidéo en total ngana bino ensemble. Et l'équipe maman Grace Kalanga, je la salue, c'est ma mère, na linga maman wala mingi. Et pas maman Grace Kalanga bikamwa. Papa wana abengi maman Grace. Avec sa maman Grace azo confessé. Albi maman Grace limbi sangai parce que à chaque fois tant on ngana yaka kolanda ba prière et pas non abikamwa na kufa kaka misu na yo et séduisa kangai. Alors olingana landa mateya et loko ni na salaka na se masturbaka na ba vidéo na yo tolanda bien aimé tolanda vidéo oyo après avoir kolanda ngo ndeto koya osulula yango tozela nazongisa yango yango yo tobandi tobanda un instant yango yo 1 minute tozobanda to cher.
Ba mama toyoki eza mawa mingi pe eza pasi na pesi papa Didier Masuki Skadali ba bonsoir na ye yango wana eza mawa mingi pe eza pasi ndeko mobali oyo amati aeko confesser azo confesser nini alobi ye à chaque fois amonaka servant dédié tango alekaka na Facebook live côté ya c'est alors que tango atalaka miso a servante wana esika ye a se masturbaka. Donc à chaque fois amonaka miso a servante wana azalaka séduit na la façon d'être ya servante wana. Alors pour aller trop plus loin, mwana mobali oh papa oyo a se masturbaka na ba vidéo ya mama Kalanga a se masturbaka na vidéo la servante dédié. Si ko ngana na loba nini par là. Nelingna loba ke bana basi nyonso ba mama nyonso oyo to lekaka na Facebook ezala oteyaka ezala obetaka ma solo culture ezala otaka ba vidéo na oya ba fête ya ba délire na yo ba mama na ngai to yeba nzambe to kangama na nzambe avant ko poster loko na Facebook avant ko sala quelque chose loko na nini ba mama na ngai chacun yango na prière zo ba vidéo o kotina na Facebook tu pries d'abord parce que na kati na ba Facebook o ba mama laisse-moi vous dire tozana ba batu ya lolenge na lolenge na lolenge. Imaginez que frère o azo loba lobi nini ase masturbaka na vidéo ya mutu alobi ase masturbaka na vidéo ya mutu yo yebi na ote ozwika kana tinga na yebi na ngati na ziba vidéo na ekote na ziba vidéo na eko pesa conseil na communauté mais na mutu moko ziba vidéo nanga azako se masturber na ba vidéo nanga mutu d'abord un ayebi état d'âme nanga ité à part ko eba état d'âme nanga ité mutu wana pe azako se masturber na ba photo nanga na yebi état d'âme na ité combien de bateaux ba kota na ba Facebook a baza ba sorcier combien de bateaux ba kota na ba Facebook a baza na misala mabie combien de bateaux bazo kota na Facebook baza na kindoki mais yo okomona na kati na Facebook wana ozo finga okomona na kati na Facebook wana ozo langwa masanga to biloko ozo langwa masanga okomona na kati na Facebook wana ozo sala ba délire moko ya salité ya buzoba mais dans l'entretemps il y a des sorciers il y a des magiciens il y a des bateaux de sciences occultes kaka na kati na Facebook wana bazo kota na kati na Facebook pour ba détruire ba vie ya bato bazo kota na kati na Facebook mama nga pour ba détruire ba vie ya bato ezo sala mawa pe ezo sala pasi mais okomona ba papa wana o bazo sala ba masturbation na kati na Facebook na lobaki na azana mwasi na ndako azana bana yango na lobaki semaine passée ce que zona mobile no na ndako mona ka mobile na yo soki yoke kolala ayaka ba 1h 2h mama na nga fongola miso ce que zona mobile o ayaka ba 1h 2h yo so lali ayaka ba 3h atika na otani nini avis public na zota nini na zota la théâtre na zota na otala politique bosolo na mboka na zota na YouTube mama na nga fongola miso la majorité de ces papas là tango basi ba lalaka batika la kala ba salon bazo kota combien de ba mama ba kanga bien na bona ba masturbation moi je sais une histoire ici nga na bi histoire moko moi sina mobali na ye ba 8 ans mobali basangana kasute bakenda kasusu na limbeto libala te basala kasusu ba rapport na bango te na mobali ezwa katan mais mobali wana chaque butu tango moi sina lalaka alinga moi si moko na Facebook oyo kuto ayebate maintenant moi si on a basala kanini ceux qui moi sina lali 2h 3h papa na tika na salon abandi ko se masturber na moi si oyo yebite moi si oyo monate kaka olule na Facebook oyebite soki aza mami wata oyebite soki azali sorcière oyebite tanga bimaka na Facebook elle est animée de quel esprit oyebite tanga asalaka ba vidéo na Facebook a esprit nini oyo etindaka ya kosala ba vidéo oyebite envoûtement nini oyo azala ngo na kati ya nzoto ba papa na ngai toluka to changer papa na nga toluka vraiment to changer mais okomona mobile wana tango se masturber na mwasi wana na Facebook okomona mobile wana tango se masturber na vidéo na Facebook
suka ne akoya ko mata na mbeto akene ko sisa ba désir na e ba délire ne pas moi si na e mais ce ko yebisanga yo se masturber na moi si mo na Facebook oyo yebite yo se masturber na vidéo mutu moko oyo yebeta dame na été déjà en esprit aussi au continue déjà na kat suka zandoki aussi au continue na kat na esprit tant que je sala biloko wana aussi ko coucher déjà na ba esprit. Donc yo zo ko inviter ba esprit ba ya na kata vie na yo. Donc yo inviter ba esprit boya nga siko na ba ready nga na bino to sangana. Siko tango sisi ko sangana bongo papa nanga apro longwe wana oke na mbetu. Oke ko sisi ngona mwasi na yo. Okomona pe mwasi wana zo yeba na ete. Amoni mobali 3h 4h. Autaki na selo ye mbala mobali wana ye alingi ba kenene ba sala ba feti. Siko tango boko sala pe ba feti mona mwasi wana azaki na période na ya fécondité azuizemi. Okomona moi ça tanga zemi d'abord et bandi ba complication d'aider que kobota moi na bina disabilité siko ba disabilité wana nyi to mona wana na lobika ka teke bana ba bota ba disabilité siko ba papa ba se mastre ba ka bozo nga rongte mais to mona ke ba biloko ce sont des esprits parce que tant déjà yo là na esprit moi si oyo yebité moi si yo moni na Facebook. Donc, je veux que se masturber na photo mutu moko quel que soit pornographique. Ozo la porno, on va dire que se masturber o yebite milimo nini o yozo bimana bango. Likolo milimo yozo bimana bango papa na ozo fond la ba porte largement na foyer na yo okomona bango ba foyer détruit. Okomona mobali wana azalaka sona posa ko bimana mwasi na été. Parce que déjà yozo la jeune ba femme de nuit. Ozo na esprit moko o yo yebite. Okomona mwasi na okomona dégoût à mwasi na yo mais o sepelaka kaka ko sala masturbation yo moko donc oza komi sepelisa yo moko et pourtant zoye ba te tango oza komi sepelisa bible lobi na biso a lobi tango yo lali na prostituée bo devenir une même chair donc tango yo lali na mwasi ya Facebook ozola na été mozola na ba esprit. Ba esprit mauvais, ba esprit méchant, tant que continue à kata nzoto na yo papa yo zo landanga et ko détruire vie na yo. Likolo ko détruire vie na yo. Tant que yo continue à kata nzoto na yo. Olongwe wana pe sute. Obani ko sangana na mwasi parce que tu es un homme marié. Et obani ko bimana mwasi na yo. Oziba même démon wana. O transférer pas ya mwasi. C'est alors que tozo mona lo ba couple na kata na poto zo simbate. L'autre tozo mona mabale za combattu. Maman Nicole Nanga, ma balle les a combattu, Madame T-Mobile. Source ma balle les a combattu. Ce sont ces genres de choses que maman passe. Papa, on va na carte dans masturbation. Bon, bima na carte vie à masturbation. Masturbation, ils ont troublé ma vie à bateau. Masturbation, ils ont tika maladie incurable na carte manzoto na bateau. Tout le monde a le cancer, ba cirrhose de foie, ba maladie moko très compliquée. Ce sont des esprits, ba masturbation au yozo sala. Tango yozo ko se masturber na esprit. Ozo ko se masturber na mwasi oyo yebite. Ozo ko se masturber na vidéo mwasi moko oyo yebite. Sena mutu na yo, ozo ko se masturber na mwasi si wana te mozo bimande na ba démon alors tant ils ont ba démon tant vous invité ba démon na il faut aya potike la yo cadeau parce que o invité ye tant vous invité mut pour ça ne feti ngana invité o démon ya kana na poso na ya to sangana démon tant ya o ya ye mokote démon tant ya a été na ba cadeau même le ba cadeau même le cadeau maladie même le ba cadeau impuissance sexuelle. Au moins, il y a moins de physique. C'est pour qu'il y ait un rapport sexuel. Au coca-souté, au combien une éjaculation précoce. Parce qu'il y a des jaloux, il faut combattre. Pour moi, c'est une physique. Bon, cabana, au tika la canaille. Na boutou, le comme qu'on a mari spirituel. Au comme qu'on a femme spirituelle. Parce que tu es trop attaché à la carte de ma masturbation. Tant on a landé, mission papa a confessé. Et ça, l'engaï mawape passe. Papa wana tango azo linga mwasi na Facebook oyebi etadama mwasi wana te tango yozo ko se masturber na mwasi na Facebook oyebi etadam na yete oyebi te ngai mama Esther omoni kaka boye nazo teya oui je suis animé de Saint-Esprit gloire à Dieu mais ça na batu mingi ba papa bo inviter ba papa ba kota et ça na basi mingi tozo mona ba Facebook ce sont des sirènes des eaux basi mingi tozo mona ce sont des sorcières. Basi mi tozomona tozomona basi ya ndenge na yomona ka mwasi kitoko boy oyibite misani ezana kati ya mwasi wana mwasi na peut-être maka na Facebook pour a détruire ba vie ya bato
abimaka na Facebook a détruit ma bala ya bato ayaka na Facebook abimaka ka po asala misala na ye tango yozo bima na ebongo tango yozo sanga na ebongo azokota na kati ya vino akodétruire na bana na yo omona obotaki no bana bazalaki be bana bakuna ba maladie moko compliqué bana bakuna bakuna ba réaction moko compliqué bana bazalaki bien éduqué babonde koyoka subitement brusquement bana ba changer bazoka souté bana balingi classe te bana bakumi na impolité eza parce que yo papa ozofongola ba porte eba papa nanga esalaka nini ezalaka nini ezalaka nini bapapa oza na mwasi na ndako mwasi mpe aza mpe bien mozolanda mutu moko na Facebook oyo oyebi te ozolanda mwasi moko na Facebook oyo kutu bosolola te ozolanda mwasi na mpo omonaki na Facebook asalaka badélire ozolanda mwasi na mpo omonaki na donc moye sikoyo oyo olingi eza te parce que c'est une femme mariée moyo linge ezate c'est une servante de Dieu moyo linge ezate siko lokona yo moyo linge ezate okoma siko ko déshabiller mwasi wana osalaka na ye masturbation papa eza shameless combien de basi bakangi mibele na bona ba masturbation baza ebele ba mabozawa bama baza ebele toyoka masolo ba mama okaka mama moko abenga zo mama c'était très mobile na ngai zo simba te na kanga mobile na ngai van na basali na nzambe moi j'ai été choqué moi c'est mon sala nzambe zo benga ngai mama Gisèle tika obi combien de fois ngala kangi pasteur intel na masturbation to ngala lalaka abebi ngato na kena kolala mobile na ngai tika la kana ba vidéo call azo benga moi si moko soki wapi na kima ko kuta mobile en pleine action na moi si na vidéo moi si oyo yebité ba papa et pourtant na moi si na za na mbeto alali moi si on a peine ça na mbeto alali ozoko kape ko sala pe lo tena moi si wana kuno koma na o déjà aussi ki titi comment il fatigue le bata mama grâce kalanga mais ma casse nous na masturbation ba demo bazoko aider yo na masturbation bo pikiliki na masturbation ozo umela na masturbation vraiment ozo satisfaire ba esprit wana mais na moi si na o physique et loko et l'autre côté, bah via ba tuminge comme il détruit la masturbation. Bah foyer ba tuminge comme il détruit la masturbation. Bah via ba na minge comme il détruit la masturbation. Bah nani ba zo mabilo kwa na kata ba foyer, ce sont les papas. O comment on peut un papa responsable à ça la capé. Azape na bana pe moi si pas au gang la pe moi si na ndako. Azoko éduquer pe bana même ka papa on a ça la masturbation. Bah papa to lukato changer. Ce qui peut être au moins dans moi si na yo, mais comme ça ils ont séparé ça ote, ils ont soit attiré par yété, mais quand nous ko luka, bah tu ba aider moi si na yo au lieu que na ba masturbation. La masturbation ils ont détruit ma vie à batu ba papa nga. Muto ko se masturber na oyebi état d'âme na été. Nga na zote ya awa na zoloba awa oyebi état d'âme na nga été. Oyebi misala na nga été. Moi si muso ko tema bazote ya bakotema bazolo babwe azana bademo azandoki juste diable a tinda kaka na Facebook pour ya a gagner ba âme to yoka témoignage mama grâce comment tant est-ce que tant azalaka na mokili azaka na kata misra mabe comment bana ko détruire ba vie abat abana ko transférer bibali bana ko komisa bango ba tati wata to yoka ba témoignage ngesalinga somo papa na okobanga te. Mosali na nzambi beaucoup de respect ba vivo ya utengo le lazo sel nzamba bongwana mama wana okota na ye na ba estasme okoma ko se masturber na video ya mama wana oyoka ta ko banga te mibali bokaka ni le papa mama bijou mapina ba papa ba lukaka ni mibali ba lukaka nini mibali ba lingaka nini tout no mibali to zana bona bandako olingaka nini olukaka nini. Au moins, mobile, on a la vraie chérie. Maman Nicole Peso, vraie chérie. Mais au moins, papa, on a la carte masturbation. Masturbation, moi, c'est à mon athée, à l'ouléka na Facebook. Masturbation, moi, c'est pornographique. Mon délai moro boy na pornographique.
Oyebi mundele wana te. Oyebi mwasi wana zo na Facebook te. Mwasi wana zo loba oyebi état d'âme na ete. Mais tu es là prêt à se masturber na photo à maman wana. Tu es là prêt à se masturber na vidéo à maman wana. Oyebi état d'âme na ete. Oyebi misani te ko sana kat na Facebook. Ozo mona ndeni ba vizo za la détruire. Ba via batu mingi za détruire. Likola biloko wana ba via batu mingi ba diable. Tala. Na tango to komi na temps de la fin. Au moins le diable a multiplié sous ba kitoko ya basi ba sirène des eaux. Ba bimi na mai ba na mokili ba epwani ba ko détruire ba vie ya bato. Tant de la fin basi ba komi sous kitoko makasi. Meka payer et sous kitoko makasi. En réalité, comme tu comme attend de la fin, Satan a zolu kapé banani, il faut kende na bango na mikolo na suka, azolu kapé banani a transféré bango na monde à ténèbres. Yé pas zo gagner ba âme na mikolo suka azika yemo côté. Papa oyozo landanga, yo na carte na masturbation, il est grand temps na carte na masturbation. Papa oyozo landanga, yo sala ka masturbation na carte na Facebook, na ba vidéo ba tout, il est grand temps. Abandonner vie wana et comme mémoire cicaté et pourtant cette vie là est détruite vie na yo, cette vie là est détruite foyer na yo, cette vie à masturbation na Facebook est détruite jalibala na yo. Ce que sali attention te moi si na yo libala ko kufa likola bana ko kufa bana na yo bako yina yo likola bana parce que mission diable Jean disait le bien l'ennemi vient pour dérober, égorger, tuer. Tant que vous avez une femme spirituelle, vous couchez dans bango, vous avez la masturbation. Vous avez invité mon akata vino, alors banini, ngana vana na yemo ko invité nga likola ba désir na ye. Yemo ko invité nga likola bilwa lula na ye, ba désir de la chair. Tant que invité nga la scène, ngana na koti na, et tant ngana na koti. Dis le temps kota na kat na vina mout. Ba lobi il vient pour dérober, égorger, tuer. Tant que vous avez la masturbation, vous avez invité ba démon na vina yo. Alors, bah, démon, tant que bango ba koti, ba koya ko égorger, ba koya ko détruire, puis ba ko tuer yo. Ba yo détruire yo, ba ba détruire toi na yo, ba détruire bana na yo, ba masturbation mais bien aimé, ba papa bino bo landanga, etika ka mutu na pauvreté sécheresse. Masturbation etika ka mutu na pauvreté sécheresse. Ma boko na yo wana ozoko se masturber oko simba mbongo te. To yoka ba témoignage maboko wana oza ko se masturber eloko moko to ko simba eko simba eko kende liboso maboko wana parce que au côté des diables au côté démon au côté ba sirène des eaux au côté ba femme de nuit au côté ceux qui banane au côté bon na kat na vie na ba côté na kat na vie na mission na bango za ba ko détruire foyer na yo ba ko tia incompréhension entre na moi sina yo bota moi sina okolula sou moi sina yo te. Oh, comment ça, mais bon, c'est le rapport dans moi, oh, comment là, bah, dégoût. Ils sont même capables, ces démons-là. Bah, tiens, eux, comme moi, c'est un solo. Oh, comment moi, c'est un solo. Non, en réalité, moi, c'est un solo, t'es. Et ça, mais comment, bah, démons, là, oh, yo, nous, quand masturbation, oh, yo, quotidien, la vie. Bah, moi, on est, bah, ça, là, bah, tiens, moi, c'est un solo. Pour yo, on a surtout attiré vers moi, c'est un yoté. Bah, on va continuer, mission, bah, on va tiens, à redétruire, yo. Si va détruire yo papa nanga yo landanga yo ça na carte na masturbation il est grand temps bima na carte na masturbation il est grand temps soko lula moi si mo na Facebook moi si na za bongo te bongisa moi si na yo ngisa na mutu na Facebook oh maman Gisèle ngana linga yo na sepela na yo moi si na za lokwa yo ngabi mais moi c'est batut moi je suis une femme mariée. Non, comme le quoi, moi, c'est comme le quoi, la ngate. Ce que Monique n'a qu'à n'a ngane mon ngate na biloko moko oh yo sepela lango. Comme ça, moi, c'est comme le quoi, nga. À répondre nga bi oh bon moi c'est nga ko le quoi yo. Mais non, ça l'est fort. C'est kindeke. Ça l'est fort. Ça l'est fort parce que moi, souvent yo zulu la libando e beta dame na été. Yo zo ko lula nga na femme mariée. Oui beta dame na ngate. Likola qui femme mariée, mobali o abalanga, alien soto sane o yibite parce que il y a tant de femmes mariées au basala hindumba na kata mbeta bala mobali n'est pas yebi. Eza nango association na bango mibale, basala ka bango pour bazo ba chante mibali mususu. Tout ça ezaka ba papa. Mibali kaka. Misubi lula lula.
ozana mwasi na ndako ozo koka ete ozo tonda ete oki comme ça sous deuxième bureau obakisi les papa kaka ba papa mibali l'autre la foyer na yo vie comme détruit l'autre la bana ba comme détruit telle éducation bana l'autre la ba maladie na ndako mais likolo nango oko accuser mwasi sorcellerie, famille na bino bandoki, obosani ke yondo zali une grande porte ouverte, yondo o invitera ba démon ba masturbation na Facebook. Obosani ke yonde moto sala ka ba masturbation, yondo fula ka ba prendre le po vina yo et ma comme zo sala et zo simba te tu oublies vite parce que les hommes sont prêts. Sont là rien qu'à condamner les femmes, hein. Nga lo ce qui vient dans simbate parce que moi si on a bala, aza moi si mo kaza midi mo mabe, moi si on a bala, aza na bamvoutement, moi si on a bala, aza moi ça libabe, mais lui il oublie oh ya ça la kaba masturbation, hein. Il oublie, hein. Ye abos na kaba masturbation oh ya salaka. Ye abos na kaba ndumba oh ya salaka. Tango moi ça na vandi na ndaku, ya tiki moi ça koske na ke voyage comme morobo, akaya koti libala abosani. Azoi parce que moi son à côté de l'Ibala on en a Belgique dame a été il oublie vite hein. Mais il est là, il est prêt, il est rapide à te condamner que lorsque il finit dans les simbate et ça parce que fait un besoin à Kindoki. Mais regarde ta vie tellement comme ça là papa tellement comme ça là est-ce que yo banga ensemble hein maman bijou tout le monde papa est-ce que yo banga ce qu'on a bon tout est-ce que yo banga ensemble. Depuis que nous avons trompé combien de fois? À des fois, il faut demander. Si vous avez un papa, on a eu, si vous avez simbate, famille n'a kindoki, tout n'est d'abord. Est-ce que vous avez ensemble? Si vous avez ensemble, vous depuis ton lingano, on trompe la base combien de fois? On se l'a combien de fois? On se masturbe combien de fois? Si vous avez le condamné, vous avez la ressource à malheur. Et pourtant, vous avez la source à malheur, il y a vie na yo. Parce que d'autres gens sont prêts à dire, oh, t'es, mobile, ils sont trompés, et ils sont contre la mobilité. Au contraire, la mobilité. Et ce qu'on dit dans la Bible, comment mobile il faut tromper. Tout le temps dans la Bible, non? Ils sont tout par la grâce de Dieu, tu interprètes la Bible. Et ce qu'on dit dans la Bible, et permettre que mobile à tromper moi, et ce qu'on dit. Et ce qu'on dit. Bible, il y a un moment que lobby, mais toi, l'ibala est dans la suété. Et si vous avez un lobby que mettez libala ka mobile suémo ça suété a suété bibe lobby mettez libala est dans la suété. Mais les papas là ils sont prêts à les suer avec les makangu, ils sont prêts à les suer avec les masturbations. Ngavi est bongi. Mami mimbuka. Yao yangona. Les papas là ils sont prêts. Pour aller plus loin, il y a d'autres hommes. Na ba prostituée. Donc il y a délire naie akena azala mwasi na ndaku. Mais délire naie akena ka ba prostituée. Akena maison moko ya prostitution a vu 3 4. Ensemble bango partout, c'est délire n'est pas ba prostituée. Ah pour moi c'est ce qu'il y a délire n'est ya mwana. Nga mitunier. Moi si on a prostituée, oh yoko bimanae, oh yazali na obenge nani, oh yazali mozo kimanga. Moi si on a prostituée, oh yazali à la portée de tout le monde. Voilà les mots qui conviennent. Oh yazali à la portée de tout le monde. Est-ce que ni batu boni e bazo bimanae, mili mo boni bazo tika. Et puis quand base ba prostituée, na tant tout le monde ba sataniste, ba kenda ngande ko bimana bango ba komisa bango ba dépotoir na bango ba dépôt na bango. Donc ce qui y a qu'à dimettre qui se masse non, mon bali nio so tout va ko ya ko bimana prostituée na et toi na yo et de la transférer na ténèbres. Et toi, nous allons la transférer. Papa, on a la vie. Depuis que la prostituée, on a la vie de commander. Depuis que on a la prostituée, on a la vie de commander. On a la vie. On a la vie. Depuis que on a la maison prostituée, on a la gare du midi à Bruxelles. Depuis qu'on a la pouf, on a la cabaret. On a la vie à partir de jour, on a la vie de bonga te beba. Venez bon papa tout seul parce que les hommes sont prêts à condamner les femmes. Hein. Les hommes sont prêts à condamner nos familles. Oh, ceux qui vivent dans les hommes bongatés pour famille, nous besoin d'un kindo qui vit. Mais toi, tu marches comment dans ta vie?
C'est quoi avant comme anangai, avant zalananga, vino za endeni. Wala maman Valé. Avant comme anangai, maman bijou ma pina. Avant mobile ngwa balangai. Vina ye d'abord, ezalaki non ndeni. Pelagique Amesa, nanina mona bino ah. Bocha ba j'aime, bocha ba j'aime. Bocha ba j'aime. Nelingi na yeba, tout no papa ngo, avant yo balanga, vino ezala ndeni. Vino ezala non ndeni, nakuta non ndeni, ozala ba million, bomengo. Siko potango yo komi na ngai, mama mimi mbuka. Siko vina ngai, ngai na bibisi vino na ndeni. Tout na mami, à des fois, tout ça na ba question, tout na bango. Tout na bango, tout partager largement. Tout partager largement. No kodadi, ya yangwana lo sako kana. Tout partager largement, mami mbuka. Tout partager, tout taga pour pas na bakota. Les hommes sont prêts à condamner les femmes. Mais ils oublient. Ce sont eux les champions à tromper leurs femmes. Ils oublient ça. Et ils oublient. Ce sont les champions à se masturber. Dans ma vidéo, na Facebook. Ils oublient. Ce sont des champions comme prostituées. Et pourtant, il a sa femme à la maison. Tout ce qu'il peut faire chez les prostituées, il peut aussi le faire chez sa femme. Ils sont prêts à tout faire, mais ils oublient que ce sont dans ma grande porte ouverte, il y a sécheresse dans ma foyer, les hommes là. Mais ils sont prêts à nous condamner, nous les femmes. C'est comme Bisso Bassi Tosalani. Bisso Bassi Tosalani. Nous avons commencé à dire qu'il n'est pas que l'homme soit seul. Nous avons passé la guerre. Nous avons commencé à dire qu'il n'est pas que l'homme soit seul. Nous avons passé la guerre. Nous avons passé la guerre. Et c'est des yonde moutou. Likola ba envie na yo. Yonde moutou. Papa Likola bi lula na yo. Ozo ki ne ko se masturbe kana ba sirène des zones ba Facebook oyo yebite. Yonde Likola bi lula na yo. Ozo ki na ko se masturbe kana ba ndoki na Facebook oyo yebite. Yonde bi lula na ozo ki ne ko linga mwasi moko na Facebook oyo yebi ta dame na été. Okoma tout plus loin. Okoma ko tika na mutaka liboso mwasi wana. Aussi, ceux qui me l'ont connu, tu commences à se masturber devant cette femme-là, et pourtant tu n'as jamais connu cette femme-là, ni de près ni de loin. Tu connais même pas dans le Outaka. Combien de masolo to yoka que mobile a lingi moi sima comme maintenant que moi sima na kufa. Combien de masolo? Si ko yo za na poto awa, moi si on a vana kana Kinshasa na adresse bona bo. Non ne peut pas ta muta que veut adresse na mo. Otinda pété. Na linga vrai momi souka na bon dans la petite na so moni et canon dire ba sanzae. Na linga mama na momi na Facebook so moni momi wala. Ah si on a limité. Donc tu n'as même pas na limité, au tin na ta bande ko na o te ba ke na limité ba yeba si réellement cette dame là elle existe. Ou bien si akufa, mais tu es prêt, ya ko longo la mukaya na caméra, au côté de la masturbation, na caméra na mwasi wala. Et pour aller encore plus loin, il y a d'autres hommes ici. Moi, si na yanda kwa zoe bisa lobi pour la satisfait, na lingi bosa nga partout, na koponelo mutu nini faya obima na yo na ngai le papa. Ki mobali ande nini? Oza mobali ndenge nini? Moi, si na ndako, la femme que tu as épousée, celle que tu appelles ma moitié, celle que tu appelles ma chérie, celle que tu appelles mon épouse. Cette femme-là, elle te dit, yo moko oko satisfaire ngate. Nenga sala ba fantasme na ngai. Na lingi na ponela o mutu, o la langa na mutu, wana je m'excuse na baki le lobo longo la bana na life na biso. Non na lingi o luki la ngai mutu moko to sala partout. Et puis mutu la ngano na ponela moni camarade na mona ya la boga la propre, zoela ngai ya kabima. Et puis mobali wana ke pas zui camarade na ye. Ba kote pa ya katela kob mère lingi to sale partout. Camarade, on a pas bakangi pe porte. Moi, si on a les balles là, na mbet na mobile na e, na camarade va s'aller partout ici. Mais cette femme là, c'est une sorcière. Tout fait, c'est une sorcière. Azandoki. Si vous tenez depuis moi, si on a ça là partout, na camarade na e, azu camarade en balé aye, je me suis biscuit comme il tour, na le camarade na me robe yo ça partout. Moi, si on a depuis yo. Au banda ko sala partout na moi sino ndako na ba camarade neto na ba camarade no vine commandeni. Là comment ta vie elle est bousculée. Tout elle est détruit. Si ko zolu ko kangandoki. Ozolu ka mo kangandoki. Mais ndoki yo mukoti.
Eh bah papa, ozoloko kangandoki. Mais toi, tu es un grand sorcier. Lobanga moko na zandoki. Vina nga soke beba nga mona bebisa vina nga. Nga moko na misala mabe. Ko luka ba parente. Ko luka raisin verte. Ke ba parents nga ba leki raisin vert. Le lomino na nga komi agacé likola ba parents nga. Ce sont pas tes parents. Toi-même, tu as mangé les raisins verts. Et ce sont tes dents se sont agacées aujourd'hui. Tu es la cause du malheur que tu vis dans ta vie aujourd'hui. Oza cause de malheur na yo mutu musoza ndo ka vie na yo te. Tem na nga ezali ba papa mingi bazo ko se masturber na Facebook na baso ba yebite. Les Lukandoki. Papa ko Lukandoki te. Mère Gétrine Poutou. A Lukandoki te. Maman Mimi Mouko. A Lukandoki te. Maman Nicole Pezo. A Lukandoki te. Omoni mibali wana. Bango moko baza bandoki. Bango moko baza ba porte malheur a vina bango. Pe soko zala mobali ya ndengo na vina ekobongaka te. Loko la vina ekobongaka te. Ako entraîner peyo. De ekomi na yo na tata na boluka délivrance. Parce que un Corinthien. Si c'est de l'obin abisso, ce qu'on s'engage dans Ndoki, bon s'engage comme une même chair. Mon bel temps que nous la basse bandoki banda, alors que la masse ba sorcière, alors ça va comme on attend à yasu à s'engage na yo, à zuiba démon wana, à ya déposer pas na yo, na yo ba démon ba comme ko régner na kat na bino, na yo vino mame comme détruit, na mobile na bana tout. Parce que yenda zo ko lia raisin vert. Tanga zo lia raisin vert. Na yo mwesi na ndaku mine komingai. Na bana mine komingai. Na musanu e coming. Tout dans ta vie est komingai foutu à cause de cet homme-là. Alors papa, nganeka koloba. Ce qu'on a ba vie wana. C'est regrettable pour toi. Mais moi je te dirais, il est encore grand temps de te repentir. Réponds-toi. Papa réponds-toi sincèrement. Et puis ce que besoin moi si mon quoi dans la vie masturbation, réponds-toi. Masturbation ça m'a bé. La masturbation tue. La masturbation détruit. Masturbation zamabe et zamabe ozola la naba esprit. Ozola la naba démon. Ozola la na Satan. Ozola la na Lucifer. Ozola la ba ange à destruction. Ozola la na bango. Il faut que yo lali na bango. Yo goye bate. Mais bango ba injekile. Yo goye bate au monde en côté. Parce que ce sont des choses spirituelles. Bango tango ba ko déposer, ba décharger. Lo na katanzo tono ba memelo maladie. Ba memelo bokauki. Ba memelo célibat prolongé. Ba memelo masque de vieillesse. Mon bali to ko va no akokima yo. Combien de bassi? Tout le monde a passé belé, tout ça. Tout le monde a passé belé. Passé belé. Moi, si je suis la lingue, quand je suis la lingue, c'est quand je suis la autres, quand je suis la autre, quand je suis la kimi. Et ça va bien comme la masturbation. Et ça va masturbation. T'as dit que tu as détruit. La masturbation. Yo mo bal zo nanga a zo na mwasi na ndako pe bien satisfaisant yo. Mais li banda le pe ba prostituer zo lukanini. Ba masturbation na Facebook o lukanini. O lukanini. So moni ke mwasi na yo azoko kasuko sala makambo te sola na ye. So moni ke mwasi na koma frigide pour que le koloka ba médecin. So moni ke likona nga ba kokete bo luka ba sala nzambe musala nzambe moni ke o ko se confier pas na moni ke no on a mona ka vraiment abanga nzambe na ke non ne pas na ke no ko tubela masumu na nga a edenga na bima no na vie o pona zo kokate parce que musu sont des esprits. Makamusu ba maman na papa na eza esprit. Otomona ke yo lingi masturbation te mais so kotika na kata douche. Masturbation aye. Okia ko pola ka mafuta aya omona ma telemi mat aya telemi. Soko mona zo kokate cherche des serviteurs de Dieu. Luka ba sala nzambe. Luka ba sala nzambe oya solo oya malamu. Bondela nzambe a dirigé vers de bons serviteurs de Dieu. Parce que tu dis, ok, au fond, il m'a monté, mon lobby, na sala comme masturbation, ma casse n'a pas raté. Donc, moi, c'est un lalaka, na tika na salon, na fait masturbaka. Moi, c'est un gars med fois, mais na coca kakate. Ce qui n'a qu'à tout sangana, moi, c'est un gars, non, comme moi, c'est un gars, son accord, na débois, moi, c'est un gars. Mais tant que ça, la masturbation, na kumona, kavama, na comme na lola. Les serviteurs de Dieu, ils vont t'aider. Mais,
Ce que vous avez un moutou pour acquiser, n'acquisa moi c'est n'anga mais na sekuna oyebi ko zamu ko ba masturbation mais na sekuna oyebi que na phone o za ba film nani pornographie na sekuna oyebi que na lula Gisèle Kachunga Esther Ramazani Eshkra na lula beauté na lula mbebone na lula misu na e ngana dahara pona momi wana ale ozora vidéo na ngova na zoko se masturber papa tu te trompes je dis reviens bientôt réponds-toi je dis reviens bientôt réponds-toi tu dois te répondre réponds-toi. Jésus revient bientôt. Bijou Mapina, il faut dire ça à votre coach. Bijou Mapina, le bana coach. Réponds-toi. Ce que vous avez dans la vie, le mobile, vous avez dans la vie, on a aussi au kanga et pas de quoi vous tikate. Le bas papa, tout le kabasale en Zambé. Tout ce qu'on dit que mobile na yo aussi au kanga na ba vie wana et que ce quoi vous tikaka ka masturbation aye le ka 3h 4h. Le bas papa, tout le kabasale en Zambé ba bonde là. Nasina lobi ce que vous avez mobile o ayaka 3h 4h à chaque fois yo lalaka ayaka 3h 4h piégé au kanga na masturbation piégé. Si vous avez 3h 4h na mbetu piégé au kokangaye na masturbation. Et puis tant que 3h 4h mbala moko ko plonger dans d'autres non zoplo a outi ba masturbation na ye a sili sa moni que donc comme kiti bien te a il faut se décharger pas na yo. Si ko era ko ya ko se décharger pas na yo wana yo na période de fécondité. OK mbala moko okumize miyeba ke zemi wana wana déjà ba problème. Moi, je n'ai pas de problème parce que vous avez couplé dans l'esprit, dans démon. Allez, erayer, acquis, moi, déjà pas de problème. Ba mama to fongola misu na ingala baloba kongo baloba kay zibula meso mbweni ba source ba problème mingi et ça ba masturbation ba source ba problème mingi et ça ba mariage spirituel mingi et bandana ba masturbation mariage spirituel mingi bala bobali ya ndoka misala mabe azwa vina yo a transférer à baby sa vina yo a commencer ko kota non en esprit a ko ça no rapport c'est que pendant que yo lalak. Parce que tant que d'abord on la rapport sexuel, on la masturbation, on a invoqué esprit à Moutouana. Mobile tant on la biloko wana, on a moninga na vidéo boy, on invoqué esprit nanga. Si qu'on a ce qui na zandoki, yesa ke ayeba. Mobile wana ayebite ke ngana zana ngana kindoki nanga. Ya yebite, ayebite ngana zana ngana sirène des zonanga. Tant on moninga pouba flash na flash, amoni ba ma comme séduit. Allez, malamoko ngata na zo leka na zo beta ba flèche nanga ba o baza ba to esprit na zo zo bango na zo mona kambala ma biloka so komi ko telema siko tonga na zo kota na esprit na ko mama ko se masturber na zo ko invoquer soki ngana zana ndoki malamoko na sangani na koti papa na nzoto tonga na koti papa na nzoto malamoko na mazo ko détruire papa yo yebaki na oteke moi si o bana ko se masturber na Facebook o kadala kindoki. Yo bato yeba que tout le monde est moi si kitoko. Puis o yeba que pourquoi est-ce qu'on a qui séduit na yé? Parce que hier autant mon ami limo ba démon ya séduction azolu ka banani on attend suka akokende akozika na ba on ali felo. Yo bato o yebi na yote. Yo komi séduit. Likola séduction wana biloko nzo surtout etelemi yo. Et pousser yo ke na masturbation. Et yo zo kota la masturbation. Et yo zo benda vidéo ya moi sonné azo bozo benda mbala moko o koti na ye voyage astral. Puis yo ko yeba tete yo zo kota la kata moi sona mbala moko ya zo kuta na yo ebi ke ngai muto bana sina zimbala moko akutani na yo papa langa sous-marin. A commission sirène des eaux. A commission tati wate, tu l'as tu manges maman grâce. Avec combien de mibali a commission maman tati wata? Combien de mibali? Combien de mibali est-ce qu'avant il sera avec un invoqué mouton balamo qu'est-ce qu'a côté téléma? Abani combien d'esprit boum balamo yo moni bani kola nina ndoto. Bandoki. Papa yo kotaki na poko le ko la émission oh, il est grand temps répands-toi. Si on a la vie à masturbation, puis qu'on se masturbe la fille, on a besoin de Facebook, pour mon la sara ba vidéo, nous la cae, on s'en a moyen approcher, tchèli to ezate, mais yo koufrane, il est grand temps. Solana moi sina yo bo luka basala nzambe, ba bombe de la pona yo obima na vie wana. Ce qu'on bimi na vie wana ta vie sera détruite. Il y aura la sécheresse, rien ne marchera dans ta vie, même ton foyer. Donc, il est grand temps de sauver ton foyer. Sauve ton foyer. Sauve ta maison, sauve ta famille. Arrêtez avec ces réserves vers le lozolia.
na suka na ngwana papa na ngai eza ngai wana tanga koma okozala affecté mon côté soki moi ça prière te moi si okozala affecté yango na lobaka ba mama il faut la moisi à prière moi si moi la moisi à mabondeli so la mobali ya bongo il faut mobali wala nzamba ko révéler pe Dieu ne permettra pas aussi que mobali na yo aumi na bisana ako permettre kaka yo il faut kanga mobali wana mais so la moisi à prière te so ko la moisi à prière te mobali tango sa biloko na yo la na kucha masanga mobali tango sa biloko la na ba théâtre mobali tango sa biloko la na ba rando yo ko sembe na butu baka notre père qui est aussi qui est notre sanctifié amen amen mi solali yo zo battre que mobali on a fait à côté na monde ba masturbation moi ça déjà c'est masturbation ndo que ça transférer et ça côté déjà détruire vie na yo et yo surtout me kabe ba fi ba lio déjà mwana o surtout comme était là bas c'est kenda bana ba boya classe bana ba côté na ba drogue trop tard OK c'est bandaka kala il va te chaba me konza ba pambola oyo komona lelo visa détruit et banda lelo te et banda nango déjà que depuis mobala bazaka masturbation c'est alors ce jour-là qu'il avait livré sa famille c'est alors que ce jour-là qu'il avait ouvert une grande porte d'entrée de demande à ta vie lelo vie est comme détruit en tout cas nga na komi na suka vraiment ya émission on a to landi témoignage oyo to landi papa oyo benga ki mama grâce azoloba ndenge nini na se masturba kana vidéo mama grâce pour nous ba côté retard bozo sous l'iPhone et bandeli botala ya on a assez to comprendre ce qui n'a pas si maé na biso ko moni mobali no ayaka 3h 4h avant na la salon fongola misu jour musu triquer sala ka sembla lokolo lali na OPR moko o kange a osala masturbation oyeba ke foyer na yo simbate à cause de papa wana a des fois pourquoi les malheurs oyeba te ke muto détruire vinoka Bible le béni l'homme a pour ennemi na matière l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison hein oyeba te luka bandoki o kaka ennemi mobali na yo ndem ta okota ba ennemi on devine le la détruire alors ce qui est na papa moko akangani ba viona azuka ko bimate il est grand temps luka ba sali nzambe ba sali nzambe ba kosunga yo obima na vie wana ce qui est pour serviteur de Dieu ozana kat na ba vie wana il est grand temps ko ka solité luka mosala nzambe moko ko se confia kana kende le ba l'homme de Dieu na yebi kinga pona nzambe mosala nzambe metela nga na kwera ba master so sunga nga na bimana eloko parce que soko bimi na ngote papa na ta vie même ata ministère no ezala séché mon ministère no ekende liboso te ata bandimiso be banda okima parce qu'il a déjà esprit aussi au quotidien, aussi invité Satan à détruire, à causa tina suka. Peut-être un ministère ne zo marché te. Balinga so banika ministère si mais mati mais yo marché te. À cause de biloko oyo. Balinga ba bali stabilité mais yo bensa moi c'est aya jusque là moi c'est incompréhension. À cause de biloko oyo parce que yo trouvera no plaisir na ba masturbation. Il est grand temps papa yo landinga bima la masturbation. En tout cas na comme na suka émission nga ce qui n'a pas été mutu moko libaku en tout cas bolimbisanga na kombo na Yesu naza ndeko na bino naza leki na bino naza tante naza wana naza ndeko na bino en tout cas bolimbisanga na lobaki na ebandelike bokoma komona ngai na avis public chez notre papa Didier Masuki na Suisse kuna mobile mandefa pembe na koma koleka wana bona omona ba émission na biso plus et na ko partager on en tout cas bo aimer page na nga pe o susu ya Royaume officiel Royaume Uni officiel TV donc bo aimer ngo bo s'abonner pe pas notre papa Didier Masuki boko mona nga kuna bo beta na Facebook na ye bo beta na page na ye boko mona avis public bo beta pe na YouTube na ye avis public boko mona votre humble servante Eshkra Gisèle Esther Kachunga Ramadani Alvira Maria Okotina Rita Christa de Christo Yayo Yangoana Neneto Sakano la couleur c'est jaune happy birthday Bijou Mapina Maman Mimimbuka Maman Thérèse vous êtes vraiment nombreux Solange Botaka Cash Lady Lukambongo Okuta Nangwe Panae c'est ça na pesibino shalom nabino message oyo partager massivement bon parce qu'on a besoin de sauver nos couples. Bah couple ming et ça détruit à cause de ma masturbation. Bah couple ming va besoin de détruire et ça quand mais ils sont prêts à nous condamner que yo depuis na côté la famille nos familles no kindo qui mais yemo kaza mu cause de masturbation, yemo kaza mu cause de bimana bandumba, yemo kaza mu cause de kosala ba partout na base bandumba, yemo kaza mu cause de pornographie kili yemo qu'on a portable na makambu kili mais elle a zomona que rien ne marche, il est là à condamner les mamans. Soyez prudents, soyez prudents. Ce que moni makambo ndenge wana telema bondela.
Nzambe akota bitumba na bino eloko na se koti na ndako me bien aimé eyaka ko kausa eyaka ko baby sa vie ce qui femme spirituelle a koti na kati na foyer a détruisaka na bana ce qui mari spirituel a koti na kati na foyer a détruisaka terrible. Il est grand tato Nzambe. En tout cas, je suis à la fin, c'était humble servante Eshkra autrement dit Gisèle Kachungai. C'est ça na commune fin émission nangai plein de bonnes choses maman passe à ma pina Nicole Pezo à Mimi Mbuka to pesani bongo ba shalom Cash Lady, Solange Botaka, Nenette Osakano, Happy Birthday, Balobi, la couleur c'est jaune. Maman ministre, il y a Louboutin, la représentante à Louboutin. C'est ça, il y a moi, Nenette Osakano, Happy Birthday, des gros bisous. Bonne soirée à tous. Je vous aime beaucoup. Jésus-Christ, Aling Rabino Kolinganga, soyez bénis. Il revient bientôt. Repentons-nous. Allez, au revoir. Bye bye. Bye bye. Rivekono, les lauréats de la SAP bientôt dans vos bacs. Rivekono, c'est mon bazali konsela. Les lauréats de la SAP. Les Yinda avec Rivekono, les lauréats de la SAP. Tokozela yango. Avec l'inauguration des mausolées d'Estrevos Niarchos, les lauréats de la SAP, votre hymne national de tous les sapeurs du monde entier. Rivekono, les lauréats de la SAP, bientôt dans vos bacs. Bientôt la sortie de la nouvelle chanson, les lauréats de la SAP.